mbutu nde likambo mbutu nde somo bandeko na nga mbutu nde makambo sur makambo boya ye bokota ye bandeko na nga awa makambo eke somo awa makambo sur makambo awa ya pasi pe mawa awa dossier sur dossier bandeko na nga pasteur Mike Kalambai azwi ngambo pasteur Mike Kalambai amemi ngambo pasteur Mike Kalambai eindeli ye bandeko na nga na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya pasi penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika kandenge tolobaka toujours et encore na chaîne biso boyeyi malamu na bandeko na biso nyonso oyo bapoti sika. Bandeko nanga lelo oyo toyeli bino bandeko nanga matière makambo ya papa na biso Mike Kalambai na bandi ebele ya bato toyebi le pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai azamoko ya basala nzambe ya mboka na biso ya Kongo na biso ba o penza basalela nzambe basalela kape nzambe na ebike bato ebele bakoya koloba eske aza ya solo eske en tout cas kande na lobaka toujours et encore na yaka awa pona koya ko juger bato te ngana za musantu te ngana yebite ba o basalela nzambe na ba o basalela nzambe te nga soki kaka mutu babenge pasteur mutu abi bengi pasteur mutu na mona ka place assemblée laka. En tout cas la famille na pesaka nanga ye respect ezalaka bongo na yebike nzambe na biso azan nzambe a utilizaka batu na bandenge pe na niveau na ye na ndenge moko ya somo. Lelo oyo toyeli bino pasteur Mike Kalambai bandeko nanga makambo ezali avant na ya kokota na mozindo ya makambo ya pasteur Mike Kalambai ya oyo penza Kisongi officiel amemeli bino lelo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse chaîne moko ya ba information pas possible na osenga na bino penza bo s'abonner massivement tango bozo s'abonaka bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel arobando yaka na ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko. La famille bosale la biso partage botie la biso ba j'aime tolingaka ba j'aime na bino to sepelaka pe na ba partage na bino partage yango esalaka ke émission etambolaka partage yango esalaka ke tokotisaka pe moi ba abonné ka ndenge ezalaka chaîne nyonso esangelaka toujours moi ba abonné ya kitoko bakota esalaka penza kilo esalaka penza kitoko oyo tolobaka toujours kitoko ya malamu penza mingi makasi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na gavke bona loposo totikali simate vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba hoteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pesima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand tu l'obaka toujours et encore, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, agotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya malamu makasi en tant que mutu, omoni ke na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, benga gafker na lombangu, aya kosunga yo na makambo o nyoso etali santé ekozala malamu et encore malamu mingi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. To ebi ke boza ebele de partout oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande to lobaka. Ko célébrer penza anniversaire ezalaka lipamboli ebele ya bato lelo oyo baza lisusu na biso te, mais soki yo ozali na bomoi nzambe azobatela nzambe azobomba ezalaka toujours malamu ko célébrer ba anniversaire na yo. Yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo na okende pa ya bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi matanga yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel aye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o baza na matanga ba famille nyonso o bakufeli papa bakufeli mama yaya tonton tata mwasi mama kulutu toye ko présenter bino ba sincères condoléances. Voilà. La famille lelo toye na makambo ya pasteur Mike Kalambai asambwe, pasteur Mike Kalambai amemingambo, pasteur Mike Kalambai ya mabe ekomeliye nini ebele abatu deja ba olinga to kota na mozindo ya makambo nyonso bandeko nanga makambo awe ezali na souffle bino nanu biso awa niza kisongi bandeko nanga moya na bata mapona kisongi ezate moya pe na mibomba pona kisongi ezate awa eza kisongi. Déjà bandeko nanga anniversaire à pasteur Mike Kalambai ekozala le 21 avril. Nde anniversaire na ye. Sikoyo mukolo anniversaire na ye bandeko nanga yango nde jour Peniel Nsamba de son côté assis à préparer live. Alobi mukolo wana aosala live akobimisa makambo nyonso ya pasteur Mike Kalambai na poisa. Akobimisa bato ebele ba o nyonso bazalaka ba associé ya pasteur Mike Kalambai ba o nyonso bandeko nanga to yebi to pesaka bango respect eza na ba makambo mabe na bango pe basala oyo penyela yebi nyonso kobima na poisa bandeko nanga ekozala somo ezaka pasi na côté ya pasteur Mike Kalambai. En tout cas ça fait déjà des années plus de 4 ans soki to zongi ezala kaka pasteur Mike etikala kozalata na ne moko oto tikala kovanda boye sans que ba makambo ekota na via pasteur Mike Kalambai. Yango bomoni le frère Mbuta alobaki ayembaki na nzembo na yeke basi mosusu bazalaka basi bakobala te eza na basi mosusu bakobanda komemelaka yo ba makambo neti ba boîte à lettres ezaki makambo ya solo kobala penza kobala na pasteur Mike Kalambai na Peniel. En tout cas et sambwisi pasteur Mike Kalambai na niveau moko pas possible mais soki ezalaki ata mibali mosusu o bakokaka na bango stress te mibali mosusu o bagéraka stress te mibali mosusu peut-être o bayebi nzambe te parce que ko gérer stress il faut ozala na nzambe ebele bandeko nanga soki oza na nzambe te okokende. En tout cas c'est de la même façon avec le pasteur Mike Kalambai soki azalaki ya nzambe te. En tout cas bandeko nanga na minute oyo tolingaki tolela pasteur Mike Kalambai kala parce que Peniel asambwisa pasteur Mike Kalambai na ba décret nyonso tina kokende koluka zawadi vaseline aya kaka kosambwisa pasteur Mike Kalambai bandeko nanga eza kaka pasi pe mawa basambwisa pasteur Mike Kalambai mais kasela netienne pasteur Mike Kalambai azo tenir kaka awa le 21 lisusu makambo ezobima. En tout cas nasengi kana pasteur Mike Kalambai makasi kaka sambela kaka nzambe ya lola asala yo ngolu peut-être jour wana ezala soki ndenge nini parce que biso nyonso toyebi pona gloire ya nzambe mutu soki azo planifier mabe pona yo nzambe na biso aza nzambe oyo asalaka makambo na ye na bandenge na ndenge. Pour votre information leki ya Peniel autaki kokangisa Peniel
Peniel bakandisaki ye leki na ye selon les explications de Peniel alobaki ke non leki na ye moto influençaki ye c'était le pasteur Mike Kalambai. Bandeko na nga ezaka pasi souci to souhait ya Peniel ezalaka kaka amona pasteur Mike Kalambai akweya. Pourquoi? Parce que ye de son côté akweyi siko soki aomona pasteur Mike Kalambai aza ya kotelema pasteur Mike Kalambai azobunda na vi ka ndenge tomona lelo o pasteur Mike Kalambai azobunda. En tout cas esalaka Peniel bien te, esalaka bien te. Tomonaki biso nyonso Peniel ayaki koakize pasteur Mike Kalambai kindumba, mais après kokufa ya libala na bango mutu o tomona bolumbu, tomona nyonso eza ya Peniel. Alors nyonso wana ye sikoyo Peniel abandi olinga mabe wana nyonso ekomela pasteur Mike Kalambai ti batie kotinda Zawadi atikala komema eloko malonga te sur les réseaux sociaux. Donc pour na kolakisaka akeno Peniel ye moko nde alukaka échec ya pasteur Mike Kalambai. Bandeko na nga na okota kuna te parce que soki na badi kokota makambo ya Peniel awa na Mike Kalambai, en tout cas na ozwa tana nga nyonso mobimba journée mobimba tokozalaka pasteur Mike na Peniel. Makambo wana Peniel mosusu apesa nga kande. Mais tozela le 21 ye ayaka na makambo na ye oya koya na ye nango. Toza wana tokozela. Voilà. Sans plus tarder, nabandi ebele abatu biso nyonso tozaka na challenge na biso. Oyo tobetela masolo longola ba ange. Longola ba ange mon komba bandeko nanga. Awa deja na ba église mosusu bakomi kotia ba nzembo wana. Na ba église mosusu bakomi deja kobina ba nzembo wana na ba pasteur longola ba ange bandeko nanga. Ekomi somo. Teki komona moi intervention ya pasteur Mike Kalambai concernant nzembo ya longola ba ange bandeko nanga. Sans plus tarder nazotie la bino. Bolandango na bukebi intervention ya pasteur Mike Kalambai et après question officielle tokozonga po na kosala moi analyse na biso selon ba explication oyo pasteur Mike Kalambai auti kopesa tolanda et on se retrouve juste après. Mais pourquoi quand Benjamin Kayongo dit t'emmène tout autant pour que l'autre te dit papa manani oyo kape biso na yoka azu manongwambe angwe tout une piscine wa Bethesda. Amen. La Bible dit il y avait un ange qui agitait, qui descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui entrait était sauvé, quelle que soit sa maladie. Yes. Babou, guéri par le mouvement là de l'ange. Mais il y avait un homme de 38 ans. Dieu pour son cas a dit non. Toi, ange Zéram. Amen. Wow. Mais pourquoi quand Benjamin Kayongo dit t'emmène tout autant pour que l'autre te dit papa manani oyo kape biso na yoka azu manongwambe angwe toute une piscine wa Bethesda. Amen. La Bible dit il y avait un ange qui agitait, qui descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui entrait était sauvé, quelle que soit sa maladie. Yes. Babou, guéri par le mouvement là de l'ange. Mais il y avait un homme de 38 ans. Dieu pour son cas a dit non. Toi, ange Zéram. Amen. Wow. Voilà, de retour, nabandi ebele abatuto tikoyoka. Moi réaction à pasteur Mike Kalambai concernant nzembo oyo pasteur Mike Kalambai apesi moi ba propos na ye kandenge zalaka.
mais eyaki kosala ke après bapropos ya pasteur Mike Kalambai, il y a de ces personnes oyo baye kofinga pasteur Mike Kalambai balobi pasteur Mike Kalambai muzembo oyo ebimi eza parce que aza moto ya ekolo na bango yango aye kosala intervention. Mais soki ezalaki ke ce frère Benjamin Kayombo azalaki moto ya ekolo mosusu pasteur Mike Kalambai alingaki aya kosala intervention te. Batu balobi bongo tomona awa banzemo mosusu ebima bima. Je m'excuse à batu mosusu totikala komona le pasteur Mike Kalambai aya kosala lango commentaire aya kolinga ko convaincre batu aya kolinga kopesa ba point de vue na ye, mais vu que eza nzembo ya mutu ya ekolo na bango yango wana pasteur Mike Kalambai lelo oyo alingi aya kopesa ba explication ebele. Bandeko nanga kande na lobaka moni eloko ebomaka biso ba congolais na mitu na biso totiaka premièrement ezalaka ekolo. Yango ezobomaka biso yango ekomi kosala lelo oyo to ekomi ko se retrouver makambo mosusu to sala te. Pourquoi? Parce que tokomi kotalela mingi oyo aza ya ekolo na biso te na kosunga ye te oyo aza ya biso te na kosunga yo te ekomi kosala pasi bokomona batu mosusu non parce que ye aza mukongo na kosunga ye te bango baza ba Swahili na kosunga bango te. Donc bomona keno bokoki ko se retrouver na place moko kingandi parce que bozotia ba bikolo na mitu ba ekolo na mitu eye kosala ke moyen bo se sunganaka eza lisusu te. La famille, nous sommes tous des Congolais de père et de mère. Eza eloko nga na lobaka toujours. Makambo oya ekolo eza kaka ndenge ezalaka ce qui est normal ke biso toza bato aboye mais en général toza biso nyonso ba Congolais. Ezo sala pasi. Soki pasteur Mike Kalambai lelo aye ko défendre ses frères. Aye ko défendre na ndenge na ye tomona ki mama na biso Joël Kabasele aye ki pe ko défendre na ndenge na ye donc mutu na mutu aza na façon na ye ya komonela makambo. Soki pasteur Mike Kalambai amoni ke batu bakomaki ko exagérer na ndenge bakomaki koloba parce que oui c'est vrai qu'on se le dise batu bakomaki ko exagérer batu bakomi koloba ke non c'est frère oyo pona nini akoti koyemba ke non Nzambe alongola ba ange na cadre nini oye frère akoti koyemba ke non Nzambe alongola ba ange soki balongoli ba ange na place ba ange bakotia nani. La plupart des gens ne comprenaient pas ya koloba ke non tango le frère azoloba ke non balongola ba ange cela signifie quoi. Yango oyo tomoni lelo oyo pasteur Mike Kalambai aye kotia mwa éclaircissement. Bandeko nanga batu oyo soki nano tikala kokota na mozindo ya prière te na mozindo ya bozambe te eza babilo mosusu okotikala ko comprendre te. Mais batu oyo déjà basi bakota na mozindo na Nzambe babiso oyo tokota na mozindo na Nzambe la famille toyebi toko comprendre makambo oyo le frère azoloba bomoni ezalaka na ba étape mosusu la famille ezala na kati adoration ezala na kati ke non ozo sambela kaka ozo na ba problème oyo ozo loba pa ya Nzambe tokotaka na ba mozindo moko bandeko nanga yo moko kutu ozo mimona déjà okomi na lola omimoni penza ke non awa penza na komi na lola. Alors en ce qui concerne makambo ya adoration muto azo adorer na ndenge na ye en ce qui concerne makambo ya muto azo louer Nzambe en tout cas eza biloko moko okoki ko juger mutu te. Okoki ko juger mutu te ke non pourquoi alobi boye pourquoi na ba prière azo sala boye oko juger yete. Pourquoi? Parce que ye moko kaka nde ayebi le pourquoi azo sambela boye le pourquoi azo pesa Nzambe kombo ya kingandi eza bongo. Alors botika pasteur Mike Kalambai awo eza makambo ya ekolo te. En tout cas bandeko nanga nga bilo mosusu na lobaka eza te ke non na okotela ka pasteur Mike Kalambai na kotela ka mutu te mais na lobaka oyo eza vraiment important. C'est vrai pasteur Mike Kalambai mutu na mutu aza na mabe na ye tosilika ki biso nyonso dossier ya papa na biso Christian Dakumunda. Réaction ya pasteur Mike Kalambai ezalaki mabe. Moi personnellement na yaki kosala lango émission awa na lobaki ke pasteur Mike Kalambai il fallait pas. Mais na babilo mosusu en tout cas pasteur Mike Kalambai bokotika la komona te ke non pasteur Mike Kalambai abebanaki na mutu kingandi ezaka batu nde balukela ka pasteur Mike Kalambai ba problème neti batu neti ba papa na biso José Nzita ti lelo oya garder la pasteur Mike Kalambai kanda ko garder na ye kanda wana biso to comprena ba je ya lobaka kaka eza makambo oyo ye il fallait akendo kutana na président mais eyaki kosala keno bakinda kokutana te mais oyo biso toyebi ezaka pe jalousie parce que
le frère Nini José Nzita abanda carrière avant pasteur Mike Kalambai. Sikoyo tango ye komona lelo pasteur Mike Kalambai azo mataka se ko mataka ya ye lisusu carrière ezalaka lisusu ya malonga te wana nyonso epesaka kanda epesaka kanda yango lelo oyo ye ko se retirer na moninga mais tobosanaka er mosusu ke ndenge toza boye nakoki kolakisa yo ndenge nini basalaka likambo mais yo oye oleki ngai eza neti na ba YouTube oyo il y a de ces personnes oyo balakisa biso ndenge kuta kofongola ta chaîne o balakisa biso ndenge nini akosala banalise mais lelo oyo okoki kotala otali boyolobi mais muto alakisanga mais lelo naleki na baboni lelo naleki na visibilité eza ke peut-être nzambe amoni yo makasi na domaine wana koleka mutu wana siko bato ebele bakomprenaka te omonaka mutu akomi koyokela yo jalousie na place oyo il faut pas ayokela yo jalousie eza bongo mais en dehors de ça en tout cas pasteur Mike Kalambai à part ka ba frère José Nzita na tikala koyoka te ke non pasteur Mike Kalambai ye wana abebana kina mutu kingandi eloko ka oto yebi pour le moment eza kaka oyo ezoleka sur les réseaux sociaux ya pasteur Mike Kalambai na ex mwasi na ye qui est Peniel. Pasteur Mike Kalambai akendeka kobala mwasi ya mabe yango kaka lelo oyo matakita ememilaka ye ka ba problème en dehors de ça en tout cas bandeko nanga totikala koyoka ke pasteur Mike Kalambai asalaki pasteur Mike Kalambai akendaki pasteur Mike Kalambai azongaki pasteur Mike Kalambai ceci cela totikala koyoka yango te bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso en tout cas soki otiela biso j'aime te tiela biso j'aime soki osalela biso commentaire te salela biso commentaire tokosepela penza mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.